Bande onanga bolanda siko video oyo fin débat. Boyoka explication claire et pas à Chantal Bola. Par rapport à makambo ezoleka na réseaux sociaux, tout le monde a émission sogel ayaki afinga ki première dame, afinga ki couple présidentiel. Ba maramso to lo bana bino to mono na Congo. To mono na Congo. Donc eza pena pasi pe mawa. Bolanda sikoyo version ya vrai. Bolanda ba audio bimaki ndenge nini. Bolanda nani azana sima ya makambo yo po ba finga première dame. Napesi bino mbote bandeko nyonso bolanda Ursule Botello TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Dimanche malamu nandeko nyonso oya koti na chaîne na biso. Sore zambala liboso koti na page na biso en tout cas, ko hésiter te ya ko s'abonner, ko commenter, ko liker, partager biso na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, partager biso partout. Partager émission oyo partout. Batutu baye ba vérité ya likambo bandela ki wapi. Tozo beta sete na bakonza mboka bozwa décision. Bonzi ya mboka bozwa décision. Bakonzi ya mboka, s'il vous plaît, bozwa la biso décision. Pour na affaire oyo tokoki jamais ko continuer ko supportaka ba makamususu na réseaux sociaux eza ko honorer mboka na biso te eza ko honorer ba personnalité ya batu te bakonzi ya mboka bozwa décision pour na makamususu elekaka lisusu te tozwa ta exemple ya China Rambo ba aventure ezaka te po azalaki pena mbeli tosengi na bakonzi ya mboka bozwa décision. Trop c'est trop. Mafinga eleki na réseaux sociaux. Peuple congolais comment ko vivre na mafinga. Ce n'est pas du tout normal. Donc bozwa la biso vraiment solution. La famille aimez vidéo nanga tango s'abonner, activer cloche de notification alors tolanda. Ngala bombi kombo na boko pesa kombo ngala bité ba retikaki biso na makamna biso mususu eta libinoté ezama mona biso na compété vous êtes mêlés dedans boyo ko mêler na kati point na bengi jekoko boyo ko mêler na kati point et to bandi discussion sala ka bongo yoka bongo ezala ka bongo te ba sala ka bongo te bozo kata ba relation pa nzambe o bozo na kata ba relation ponga so na sali mutu mabete na kata relation ba banda ko balanga ba bêtise Tokebenga likolo mo benga kabanani yo po bosolanga nina papa na mama Denise bosolanga nina papa Titi Kisekedi bino papa Titi Kisekedi bon tapoter en live hein batinda ka lien ndenge nini kutu mwana kendela bele na bana mambo ezati pa bakangisi ngenemi Micheline partager lien nanga oyo tindela ngo ya Lucien Micheline soko zo kanga ya Lucien komata partager lien oyo tindela ngo Lucien s'il te plaît partager lien nanga tindela nga Lucien komata après bandeko babandi ko lapide nga ikuna. Donc bango bazo sambisa mama paradis niye na copine niye bazo sambisa ngai mutu na mama bana paradis boy nga mama paradis bo sambisa nga na kati ya conférence bande ko conférence kenda pam pendant de basala motema mabe na bango to ko kende ko bloquer bango bazoloba bongo to kende ko bloquer na bité ba kende ko bloquer pa nani na bité bango basala kana nani je koko na kata mboka na ya Congo je koko za nani o bango ba ko bloquer o to kende ko bloquer bazo yebisa ngai peuple congolais to kende ko bloquer kamani msabino ko benga côté kuna kutu to ko bloquer oh na ba fio bo monsaka na bato au pays na biso drapeau ya ba congolais bango bazo ko lapider nga ba ko bloquer nga likota likolo bozaka ba nani ngo kota likolo ba ko bloquer bande ko ba traumatiser na kata groupe wala to ko bloquer ba tapoter live ba ko déclarer live bande ko to ko loba na ba ko comprendre peuple ko comprendre bino na camarade no ba ko bloquer nani mama comme ça na je koko bande ko le même jour na benga appel na mbongo débloquer mbongo na biso
biso tondo la demo ba futa ka biso te je koko loba ki ayebi makambo wana te ya mbongo peuple congolais bon maintenant ya lycée te na sisa na ko loba aloba ki makambo mbongo ayebi yango te makambo ayebi yango te me bandeko appel wana yango sala ke mbongo wana débloqué bon zonga ba bête na vous prenez pour les cons quoi mama Congo keba ça très attention muyibi ya mama Congo. Et ça va combo na yo pour accepter combo no sala bâton de voleur faut la supporter bolingi batu mususu bazo ba contracter et pas ya boss monso ko yebi batu ba ko lobela makambu te yo lobela mbongo na ndenga nyino finga mama Denise bandeko les mêmes jours bozo comprendre les mêmes jours na benga appel wana mbongo débloquer mbongo na biso to sali musala mbongo ngobe bandeko musala ba lakibino kaka bandeko boyebi mutambongo soka lakibino bokozwa ba secret ça veut dire ba secret na e kozanga ta plus de 1000 euros te ata 800 1500 kozanga te poza mutambongo ba bato bazala sala na bango batambongo babonga na bango ça kuti muta gouvernement nguyo ngana zolu kana solo tala muta gouvernement mama na biso mituna biso ndenge zat les preuves yo mo mutu malamu te mama Congo les preuves yo bazo mona awa le sala ba live bazo loba mais muta boyete ba mona awa le zo côté maman Denise bien bazo finir mama Denise ça chantalité bande ko diona ngam na registre ki yango faut que si makambu na yo ngam na baki ba registre ba tindelinga audio glisser si ko ngana bango na conférence biso misa tu bande ko nazaka na téléphone moko na ko registre bango ndeni ba sali ba jeune bango ba registre ba tindi otif na bango za ba ma groupe biso to salaki ba lingi ko so mutu mso za contrat mama Congo bino contrat ya liboso mbongo elekaka tous les mois bokata biso mbongo ne kendaka wapi yo na camarade no mbongo ne elekaka tous les mois et kendaka wapi mbongo wana kasi bokabola wango 3 personnes yo na camarade no na jekoko bokasi ngana ko banga pour c'est no vérité mbongo ya liboso ya contrat ba boss wana ekenda wapi ya ba contrat ba linga bazozo mais bokabola wango mlimi statut mbongo na soki bimbo zorango yo siko zo banga ponga na benga ki jekoko tokobenga bobenga ki Yesu alongolinga pe mabomoi naza su mama ba paradis te ale bo sali ba je ba fo ba je na bino muto biso to sala kine na groupe bande ko boka lisolo ba voice bozo ngone fité wana ngana solo ba mama mbongo ba voice ya groupe bimi eza na film kwa yakena o ngana kuta kine ebisa kibino fiena lo baka na groupe te bandeko yo so boza na groupe mutazolo bate boke ba lo baka na groupe te fiena mukolo yo kaka ba débloquer mbongo mo ya mukie kaka o ba to ba mela ba secret bandeko mwana mwasa na la s'appelle na groupe ay ko déclarer là. Oh, ngana tuni mwana mwasa na bi oh yo ko déclarer mbongo andeni biso to yebi yoto to mbona ka ote ngaku ne ba toza kana groupe kaka le oh oui projet na pesa la ki yanga boss n'a pas contracté ki ngai ya ngana contracté ki lycée honorable lycée po to sala idée nzoka tata idée na ete bande ko zakaka to soutenir mboka ndenge zokene malamu suke sika mabeza li to lobi ko lelela bakonza mboka bato bozo sala na gouvernement fo bosunga ka papa ki sekeli parce que bino boza ba mi biaya moi la moi ça na ya na groupe abandi koloba na ma présence d'esprit nanga na moni azotuna honorable des questions na timi mbala moko na ke na privé na ke tikela honorable dio nabi honorable sala très attention lycéen fia na zo répéter makambu deux fois azo ko enregistrer yo azo ko répéter makambu azo ko enregistrer sala attention bokata kaka appel oyo azo ko enregistrer bato na timbela kiye fia nde ye mutazu bo dio ya kati ya groupe tellement mbongo ezate yo bakopesa mbongo sali nini bakopesa mbongo le bato bakopesa na ba idée na kati ya groupe to sala nini neti lelo to kendo kolobela nini lelo neti to pesa idée na msuna ba mkonza mboka balongola matiti na nzela fufu e mati ba pesa idée sécurité za na mboka te mokonza mboka tele biso boy yo za nani osala ta live te mama mbongo ba moye bande ko mwana mwasa na mtayiba bodio bozo mona oba pandi oyo ekeye zongi ale mama Congo yako sala live alobi lycée azali M23 mama Congo yemu toza M23 policier so batia ba combattant bato ba marcha yo ngoba ki yo leki lycée ki combattant ou bien ba pesa confiance ko leka lycée motema mabe sali bino bo ma groupe biso to sali po bo lingi ko yoka te mutu ba futa ka ya ta dollar apamba oyo bo lingi ko yoka te so nazo sala lo musana abundela mboka nazo salaire te poani pourquoi nazo te toke na lini na bino bon soki neti bazunga so na tanga ba classe pour classe pe na tanga te so na tanga ta ba classe dans alaka élevé bandeko bako pesa ngata côté ba ya social ata côté ya ménage pour na sala ka ménage net na boma mutu na ko prendre ta ba na ko sala ménage so na tanga ka classe yango ezambongo ko ba futa ngate yo so mona musala zanga salaire yo moko mama Congo sala kanini mbongo na ba futa ko chaque mois ko sala kanini mbongo wana bo futa na kana jekoko mbongo wana po jekoko futa ko mama Congo lo ba vérité bazo lapide batu mususu mais yo za mieux placé sur un salaire na camarade
adina yo bozwaka salaire mieux placé bambongo bandoko futa bato bokata ba contrat mbongo anati le bimaka bo futa yango banani bo pesa banani mais moi c'est non ba vérité ngai te tu joues pas avec moi yo moko combattant kutu ya lukuta mama kongo lobaka vérité na média bo lobaka vérité na média kaka lek nga na bengi appel nga na benga jekoko mbongo ebimi donc la kisi ke boss wana ya likolo bango ba blokaki lek ba liste na biso ekoti ke tala ba fi oyo bazo bunda bobe soki mbo stabo travailler na M23 ba kota liste na biso mama kongo mona komba Chantal amoni komba batuto zalaki mama kongo bloqué alobi ke biso to bata maboma Nadia kono ba kebiso to bata maboma toriko ya ko défendre mboka te po to bata maboma to ba makambo eza tina te et qui donc ay millier biso mama kongo bozo mona na ndoki po yatika la wana soki biso to bata maboma ngana sko to zandeni soko au milieu batu biso bata maboma bongo ngana yo za collègue na nga Pelfort oza collègue na nga Enenkeni o collègue na nga Gratana yo ko finga nga liboma Pondongo vandaka wana yoki kofinga na liboma na mutu la mute o ekibi c'est lycéen prochaine fois ko zo retraité batu ko zo ka bata modèle ote yo za na modèle nini mama oza na modèle nini na mgrata ozo mena masango zo la live mwana mama boza motema mabebe pona nini likolo ya mbongo lo kroso bozo kufa lo kroso ko bomabino motema mabebe boza na ngo ya nini lelo ko lobaka groupe wana eza mabe eza groupe au travailler na ba M23 po yo vandaka no lira ba dollar Moussani yo sale la peuple congolais ba foot par mois yo mama kongo sala Moussani po je koko glisser la kambongo aso sala Moussani oh Moussala kana je koko bato ba yebi otende ba ondimo ngai te ngai ata bokangili kitendi ya mwindu lukuta je koko zana na kata mboka na Congo grimace na ba ko grimace nani afingi nani a manquer respect je koko moto bomelo zate Kobenga rael lisiate, kobenga kete muto bomelo moto azarte. Po bino bosali ba G, po bo ma groupe na biso bosali ba G, groupe ekufa te bosali ba G. Ba G wote ba mama kongo Nadia. Nadia ndenge ni yomoni ba kombo ya bato sola rapena ngai bien. To sola rabie likambo zate. Ndenge yo ke ndoko boke, bango baza batute, baza bato batama boma. Comment tu peux traiter les gens qui sont folles? Taka to katra bilamba te. Audio est glissé. Audio est glissé et comme M23 siko, pour moi ngani na katwan. Na sali nini na registre ki bino mkolo nini tala ba jemo bo sala bana mike ba je oh entre bino na bino kaka wana bongo fi o ya bimisi bodio ya groupe fi o ya bimisi bodio ya groupe et là les gens l'accepter que bo sali ba je na bino fi o ya bimisi bodio ya groupe Sko Rosalie na kacha osani na mama Kongo Rosalie na osani na kacha na bino mangaka ba to ba respect o finga mama Denise o finga nani komole nani Félix Kisekedi o coach susu na ndekwa Félix asali oni eza clique na bino mo sala triangle na bino sala po bo détruire ka bato bolingi bato bazo ba contrater bolingi bato ba travailler te bolingi oyibino moko kaka bosala ka pe longo na mboka wana te akenda bazo liambo nga gouvernement na signé pa pe na gouvernement na ko liambo nga gouvernement ngana za na relation ya gouvernement ta ku secrétaire ya gouvernement ngana yebi ba secrétaire baza na kata ya gouvernement ba ko tala mutu e ko la ngai Ale Congolais tellement za la zoba ayebi di solote bandela makolote ngala mama Kongo za motema mabe mama Kongo za motema mabe Rwandais ne grandi mama Kongo ale bozo ko lapider Chantal ali mbonga gouvernement songi baza ba M23 yo mama Kongo ofinga lycée M23 yo mama Kongo na combat na soli yo sali ni na combat o sali nini Mama Kongo na combat on sali no ganga beta rapetto le combat sali ni na combat zo bunduki na tatenit il faut zo bunduki na tatenit ko côté la ba Rwandais na combat ngo bundani mama Kongo nanga Nadia na ngai collègue na ngai Opeti solo mabe fala no bakanga les mêmes jours ngai na bengi en plus ba tu na groupe ngo ozwi mbongo te lebe ko be nga denema ozwi mbongo te bino nden moyebi kenga ba zimbongo boyebi ngondeni Bozo ko na na zimbongo on dirait eza ba 5000 obino bozwaka tous les mois bozo ko lapider na mbongo a J nzonga ndebino bozwaka ba $5000 par mois yo zo ko lapider na mbongo ya J on zo bundela mboka na intérêt moko te na yaka na bundela mboka be mbona ngala banda ko bundela mboka mama Kongo yo mona ngala marché te
nango linga peuple congolais za la mabe nango linga mboka ne souffrir nango linga bandeko bazolala bana bazolala nzala mais bino somtana motema na mukanga nga bona kusunga bana bofele na kisasa na zima mbongo na papa mbongo na ya tapote ya balio na batela na tinel bengu na kisasa nga mo bato babenga nga mampa na za eloko te sunga ngai omanga na ko ba na media mais bino bozana souci mboka te mama kongo yuza na souci cha poche no lia ozana souci ko ba makambo yako finga su bumba yako finga bumba nazaka na yo boyo olobi makamba président moko boyo nga naza contre yo oyo fingi bumba je quoi poupoami na okende na yo bongo totala siko où ça va te ramener totala yo où ça va te ramener bo fingi bumba nga na yena lokisema bumba zo sala na mboka soki bumba zo sala bien tolobeli mamba bumba zo sala bien soki bumba zo sala mabe ba popoli bumba soki bumba sali bien yo sala mabe na popoli je koko siko tokotala yo okosuka wapi tu vas faire comment po nzambe na onde je koko nzambe babengi nzambe ba registre nzambe nzambe sikoyo ba registre ba fingi nzambe ndone nzambe ba pesi respect ba registre nzambe po lobi boyaki ko loba les mêmes jours peuple congolais ba ya ko lapide ngai na bengi nzambe po na nini na fingi nzambe puis ba yepe na mensonge là ba na mensonge maman esi maman bi audio ezali na yeba ki pourquoi na registre ki audio ezali moni le couteau boye nango fallait ba na dossier nga na bengeli ba kosi dossier ba ngi ba kosi la kaneti makambuke dossier wane katana te bozo mbongo tilelo bo kata on dépend na biso le dossier c'était pas coupé et l'argent bimara tilelo mbongo on se bimara bo kabola ngo bino misato mbongo ne kenda wapi l'argent qui sort là et kenda wapi mama kongo nazo tuna bino mbongo ne kenda wapi o bo kata ba contrat bo futa ba tuté ce ko mbongo ne kenda wapi siko muninga kazu contrat na ye boki nga zuwa poni jalousie bino boyeba ni kaka bolinga bino bino bato donc bato mo basaka na ba pétrole batiaka bino baka po bango babanga na bango soki mama kongo ya vandi abandi ko popula bango ale bumba bumba comme traumatisé alors côté collègue bumba allez bozo traumatisé bato basaka na ba pétrole kuna bozo traumatisé boka na ba matière na bango ya lokuta oyo vandi na kiti olobi le bango ba traumatisé allez batinde liombo comme ça bosala ngwana sikona bato bazo bundela drapeau ni 1 euro ya bino ya Congo bo pesa ngai ni mbongo na bino ya Congo bo kabela ngai ngana yeko loba makambu na ngai na zui contrat na ngai nde na zoka ba contrat ale na retrike be batu ale batu bazo futa mate ngana kanga mbanga na lobate na tika audio te na lobate mbongo zalite ça fait 2 mois de futa mite na lobate na likamba mbongo mama Congo yoko benga nani M23 daba jaloux bozaka kaboye mbongo babanda ko futa biso contrat katana mbongo anele kaka bokabola ngo yona je kokona kamadi na wana ngabo sakana na ngai te ngam to wela nga grimace asate na registre ki je koko po bino boyaki na loyenge manike bango bakotela nga na loyenge yo bengi honorable o bengi mena benga tende ni mbongo zo mona na te comme bimi honorable na zo appel na bengo honorable na bina choupati registre honorable po lobby ya te ke boy asa ba registre ko bimodi on bima lebo nga na loyenge ngam na ebisi bino na bi mama Kongo na kamadi na bibo keba makambo zo beza lokuta parce que na za bref nazana audio bandeko audio bino boyokena na fingi je koko sikani na fingi esikani po bango ba ko lapidenga ba linga pela likamba contrat oyo bango ba liaka mbongo tilo le katana bango lo ba mama confolo ba vérité zo ba vérité te point ozo finga lycée M23 yo ndo za M23 audio flité yo ndo za M23 bon so za jebi mo sali je wana comment aza mbebno mistatu enregistrer me bimi comment na ngebi voix na ngebi mite ya kama de mite yo mais bolobi ke ngam na enregistrer et non nous teke mo sali nga je wana po bo manga kaka bobo lingi batu musu kote wana te bobandi ngo pe kala kasi eloko oyo nga na Chantal Bole eloko oyo esa ekamwe audio na nga ebimi po ngai na solo bana chupette atika osenga mbongo mais eloko nga na zo kamwa tisiko oyo Chantal toke na opembe ndenge nini chupette ayebi makambo yeleka kuna na M23 ndenge nini Jael ayebi makambo chupette ndenge nini chupette ayebi ke bapesa ndenge nini chupette azoyeba kama makambo yeleka pa mwa mirachap eloko wana na mituni yango na buto lelo ndenge nini chupette azoyeba ayebi ke bapesa ki Jael tangu tozaki na groupe na zoyesa no chupette a très yo nzima ngati manike pekisa zela na Chantal zela Chantal parce que audio bimi eza ya ngande ba che liboso ndenge nini tangu chupette ayebaka ke tozaka na groupe chupette ayaka na liste moko bato M23 ba futi bango mbongo Valère na okosa
aye bato M23 bafuti bango mbongo yo zalaka te obanda osala terrain na yebisaka yango na bengaki o na privé nabi ndenge nini yebi ke bato M23 bafuti bango mbongo mbongo ese bimi bato M23 bafuti bango mbongo ndenge nini yo koyeba ke bato M23 bafuti bango mbongo Malike ayebi bato bafuti bato M23 mbongo parce que Choupette solara na bato wana ya baswahili avant kutosala groupe oyo avant tosala groupe oyo ndobetanga bamasolo wana vous comprendre mais siko c'est mauvais comment bosangisa biso na bato mo biso to bato fachi bosangisa biso na bato basola mo mirajabu. J'avais senti déjà ça ngana santa yango ondimi nga lelo naza humilié na likambo na yebi mutute makolote parce que tango baba na ko benga ba appel conférence Mami Rajabu ndenga zawana manike Mami Rajabu ndenga zawana soka zalaka na M23 nga na yebite mais Mami Rajabu za neti bato babenga akaba bossi akabela ba pimbo za boss Chantal Bola moninga na sola pembe muto aya na makambo yo so na matina live na yo parce que moi je suis humilié dans tout ça mais dans tout ça tango baba na benga ba appel conférence je voulais pas Valéria Yeyo, je voulais pas parler avec vous. Ce qui vous appelle conférence, c'est toujours na kiti parce que naïeba ki ke na makambo yo, muto ba olinga ba sim sa touche à maniquer. Choupette, il était tout en train de demander de l'argent. Moi, c'est que je me demande comment Choupette. Manique, yom to simbi touche bezangai. Ngai mutu na simbi touche parce que nga audio na ngai bimi ke. Audio na yo bimi, pipe audio bazana. Manique nga za audio bele batindelinga na privé manique. Nga na zolo ba makambo ya groupe na bino na ba mama Kongo te. Nga na zolo ba makambo ya Siglone. Nga na zolo ba makambo groupe na bino na ba mama Kongo. Manique, c'est la personne claire. Moni audio groupe. Moi na moi si ya benga inga. On dit que moi na moi si. Si wana otozalaka na yo déclarer pesa 5 000 euros. Hier ngana tigana timbisa gi lycée. Yo zalaki écouter la conférence. Pour yo soto penga appel ko takate manique. Abenga kinga yo moni fi on a benga. Maman paradis ba eza Valeria. Yebisa bango eza Valeria. Eza Valeria te, eza fi wana benga inga na privé. Eza Valeria te, eza Valeria te. Moi bino boyeba ke mobali ya mwana mwasi wana azaka na M23. Policier yebisa ingango. Mobali ya mwana mwasi wana comment mutu moko mobali na yaza na M23 bino boya annexer na groupe na biso. Ya yobi ke groupe wana ezaki très louche. Mais moi je suis vraiment désolé non kitananga, je suis vraiment désolé mais c'est qu'il y a Nzambe azaka moninga ya batute Chantal. Petit nanga Nzamba azaka l'Éternel n'est pas notre ami. Nzamba moninga na biso te. Nzamba onga na katela apongi oya longola nga na balabala amemanga esika na za aobundela nga kaka. Aobundela nga ikaka. Parce que moi, je sentais mauvais dans cette groupe. Bo sala groupe na boya. Na boya kokota groupe. Ngabi makambo. Comment bino bozo créer? L'ici, on créer groupe. Moko boepo to yaka ko solo là. Mais groupe wana est commis. To yaka ko senga mbongo. Je sentais que Choupette, c'était un très très valeur. Ya boye bi na mane ko lingate. Yo muto mane ko kabola bituma na Choupette na kati ya groupe wana. Mais des gens ti kaka obenga na privé. Yo tang yo sala terrain. Nana bloqué ya lycéen. Ba modo ba débloquer s'il te plaît. Tango yo zo na terrain Chantal, ba série yo zo zalate. Ko soit na ngana Choupette na groupe mutamna ka bolango Valéria ye waza. Il y a des voices yo kate. Manique audio na la visite na Choupette. Choupette atindela ki audio wana. Wana atindela ki yo ezalaki ba audio amukie to banda ko soit na chaque jour. Bambwa kela banda ko bwaka na batu mususu soto osenga mbongo bango ba osana neti bana posa mbongo te soto obenga ba pete na bodio na privé na zana otindo bodio ba comprendre otindo bodio na privé soko tali na bodio wana manike ba trier bodio ngai yo zakaka moko Valéria kuta Valéria bandolo bana kata na kata groupe aza galera na audio na zate ba tindenga na bodio mususu manike na otindo na bodio mususu na ba ko eza fi wana oya benga kinga na privé lobi na ngai na pesa ye kombo ya mama moko konzi place nga nazwa kimbongo wapi asala kinga chez d'attrape lokola nga pe na koma na enga na bisio nani ape fi ona benga inga yo kota na groupe to ndo rate m'appelle la groupe to Santa nga na Santa fi na zo ko enregistrer na bimi na bena keke bisa ya lycée azo tuno makambu deux fois po ya lycée yebini mamwante azo tuno deux fois zo enregistrer po zo répéter likambu dis-moi paradis na bera papa lycée au mata manike bloqué ba moto manike bon débloqué. Donc, M23 te. Les problèmes ezali manike na kobengo na privé. Nazo tout le ka mama konga pesa nga réponse. Mbongo wana chile lo contre zalaka. Mais biso no zora mbongo te ekendaka wapi ba yeba nazo solo na bango.
Et kendaka wapi l'argent? Mama Congo na etenga na oloba na makamba de Siglon. Non, M23. Moi, je mélange tout parce que lobby a eu ça qui innocent. Voilà. Donc, bon, si en tout cas, Chantal Pena, yo ozaki na de Siglon, ozaki suna ba Mama Congo kuna. Mais manike bango ba yela ki gamne na benga ki je honorable yo comprendre te ngala na benga honorable je kokona makamuna biso oyo groupe oyo ba ngimba détruire oyo na benga ki sikoyo bango fallait l'air ba ke kono honorable bengi bango kenga na mucho benga fallait ba na vérité ke na bengi honorable pona nini Chantal pour mo zaki mama ko ngazo tombokela ngabi pono le kake pa na ngai te ya ko bale ke pa na ye ya finga pacha ya ko silika ya ko ganga na ngalo la mwana mukie mbala mo ngala loba ngala bisa bi Mama Congo Malembi. Ode, bo fingo honorable nga bish. Na registre ki honorable. Pona boya ki bino boya na makambu oke nga na fingi na sali boye. Ba lapida ngai na za na droite ya ko leke pa na ye. Yo no tuna ki bona bi azan zambe. Pona leke pa na yete. Siko na audio wana, audio flité. Audio flité ko ngale bolimbi audio flité. Siko nane ba ko kata mutu, audio flité na makambu leka ki no audio wana. Est-ce nga na manka ki je koko respect? Po yangone ba yela kinga ina kamaradi na ye ba yela nga lumbe pi ba lobi na nga boy toko benga kota likolo itozo benga bango ba benga likolo ba nani na tuna siko makamba ngo penza oya biso na mata itozo benga likolo ko mona nyoso so patana oya biso kamaradi ne nyoso so patana toko kata nyoso oya biso na lobi kamari na lobi omoni ngana oloba likambo ngana oloba likambo ko ngana oloba likambo tous ces trucs là d'enregistrer les chants Mama Congo na oloba te Nadia yebi ke ngana eto bebana tangu na yasika aloba na ngai ngana Nadia aloba na ngai ke nga Mama Denise atinda ngai na zaka na ba poison na tiela rabat na Paris Nadia mutalubango oui Mama Denise afutaka ngai afibo yebi miyonso boloba Mama Congo atakanga afinga afachi ngana eto finga naka mais moi je vois très mal lelo na yesaka ka yo oyebi na vie celui qui a trahira. Celui qui a trahi, trahira. Mouto ya trahi ça déjà, bato ya déjà afan. Nga déjà mouto ya déjà afinga fatia finga Mama Denise. Na confiance ni souste. Ato bani koloba bien na ye ndenge nini. Yango omoni lokola choupette afinga honorable Lucien aza awa ayebi ke na benga na privé na loba na ye ke non honorable Lucien choupette a très na lingi ye na groupe T. Nga na zaka pembe. Ye yo aza awa. Na boyaka yango à chaque fois bo bande ko sala appel conférence na banda ko kita po na zaka na confiance te munoko za na makambo ebele lelo oba audio fuité mais nzambe kaka ayebi makambo ndene zo kende moi je sais pas comment enregistrer les chants mais na lelo na ina loba na batu kaka bomoni grâce ngolu batambola na ngo ngolu ezali solo ya nzambe ngolu ezali solo ya mututé. Donc atabo mati bo kiti na banda to tu be banani ba mata o ba mata ba na biso te bo kita papa kita pardon kita boy na banda na ngolu ya nzambe atabo mati bo kiti bozo finga biso po biso nde bakoki kozwa biso te po biso to amaboma biso to ana mono mais ba ozwa ka biso ba ozwa pe ka biso nazo marcher ba mono nazo répéter le yo apa Mama Congo aloba kiboy bazwa bido amoni ba liste na biso bi toza mitu malamu te batable ko la biso ba ko travers na biso te Mama Congo yende mutu malamu ye mutafanda finga Mama Denise afinga fachi beto yende mutu malamu nga banda na nga na banda makambu ya nga na Tshisekedi se banda Kinshasa nga na sala propagande awa deuxième mandat na sala ngo awa na poto or ke na ka concert arena ba problème na nge banda wana nazo tika promotion concert nga na osala makambu fachi na osala promotion ya fachi na ya Dan Chanda o azalaki mobali ya Kati Masuli o engagea nga na fondation ta na senga musala Madame Kati Masuli, aza présidente de la fondation Mama Denise. Na banani ko sala propagande ya mobali na postulait député na ya fachi. Mutu no sa amona yango. Alors, sobo obo sana. Ngana na ngati Tshisekedi banda Kinshasa. Donc, Mama Congo soki a trahir bat o ko trahir ngati. Nzamba obunda po nanga. A obunda po nanga. Alors, bo continuer ba spéculation na bino. Mais nzamba ozwaka abiso. Mani gale ka kola mayele. Ozwaka abiso. Mani gabi misala mutune na Mama Congo. Akozwaka abiso. Yo oye parce que Mama Congo ye na ba intérêt. Mais tu as insulté Fachi. Ngana to swana na poto a to sala ba live na fi ngana ina opo na Fachi. Ngana to loba na te po na Makamba Tshisekedi. Na Mama Denise. Na Amida. Oyebi yango bien Mama Congo. Continuez.
mais lokola bolingi biso nso tokoma motema mabe na olakiso mama kongo nga na uta Kinshasa ba plainte ni lokuta na kosala bato wala bolandaka ba plainte ni lokuta na te soka meli masanga alinga ko bloquer bato na lobby déjà mama Congo boko yebisanga mbongo wana ebimeke kendaka wapi okumanika ebi makambo te nandi ozali boma bonjour ya Lucien. Bonjour Chantal, Boni. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a une mati, on a fait ça d'éclaircissement, na même pensée na yo na maniqué. Vraiment, le peuple congolais a comprendre manipulation au ezali na makambo yo depuis histoire au ebandi. Makambo bozomo na lelo na net boye. Ezali manipulation. Il y a Ndekonabiso Jekoko, que je respecte beaucoup, mais il m'a déçu. Mais en réalité, il fait des réunions pour la groupe. Le problème, c'est quoi? Le problème, moi, j'ai proposé à des amis qui sont des opérateurs économiques na Kinshasa pour soutenir le pouvoir. Surtout, même Macron, Awa, Azana, camarade naye, soutenir pouvoir. Alors, moi, j'ai dit à des amis, Nabi, Nalina sa la groupe, na niveau ya communauté Nabiso, tozana ba ser Nabiso, basuka kaka na ba game, ya ba mafinga, tote ba polémique, ya ba musicien. Ce peut toki ko utiliser bango, lokwa bazana odimata makasi, balanda ma mingi, babanda kolobela pe, mboka Nabiso dans le bien. Na bengi Chantal, parce que c'est la famille, c'est le sang. Na ebisi na obanda okochonga mo mamba politique parce que ebisi ngabi ya lisenga pe mamba politique na eba tenga bi na obanda okocheo ofinga mutute. Explication pesa bato wa kutu tozana explication. Voilà, ofinga mutute. Maintenant le problème si tangu bomoni explication et nani ba explication tout Chantal la pesi awa ezo corroborer la même version pour ne pas se répéter. Mais ce que vous devez retenir Ezanine. Jekoko Nande connaît Sylvie Moulumba, bangom ba fingisa Mama Mokonzi, la première dame. Tant que mon année passée, ba audio ya Sandra Boudimbi. Ezali Jekoko avec sa sœur. Ba fingisi Mama et ba fingisi première dame pe bazo continuer parce que cette machination Ezali ya Jekoko na Mama Congo. Voilà. Parce que ba comprendre que biso to découvrir secret na bango que Mbongo ebima babimisaka plus de 50 000 euros ebimaka et pas ma partenaire na bango to ebité mais on a découvert que bazwaka plus de 50 000 euros par mois. Balia kango 4 personnes. Yé Mama Congo balia kango yé Mama Congo wana Dadia balia kango na Nenea na honorable Lucien Tikanga na lobana o manique s'il te plaît. Oui, nazotanga kombo na natangi kombo na ye, tika na loba. Natangi kombo ya Jekoko. Natangi kombo ya Jekoko. Natangi kombo ya Jekoko tika na loba mani. Mais tika na loba, bokitsaye. Jekoko aza fouteur de troubles. Parce que ce botali vraiment hein, batamaye le souhaite raisonner. Ba audio o est fuité. Même ceux qui maniquent à salaki erreur, atinda ki ba audio wana chez des partenaires pour vérifier ceux qui ngai ba futinga mbo na liembo na bango. Et ça maki dans le privé, na secret. Et c'est là qu'on m'a bêté parce que na ba groupe nous même na ba famille, tous en na ba groupe WhatsApp et ça secret. Aussi longtemps que les audios n'ont pas été publiés en public, et tikali secret parce que c'est là qu'on y a groupe et ça privé. Alors, ils ont comme un problème, tangu, bah, audio on est comme une maboka, bah, Jaël, bah, exploiter yango, et pas y a, bah, Denis Dissochoir, moi, si on a Zimungongo, Zika, Zakana, Rwanda, wana, oh, y a M23, wana. Bah, vidéo, bah, audio on est comme une ndengenin. Et puis, bah, ils ont manipulé, bah, tout soi-disant, mbongo, y a, bah, tout 6 mois, bah, fouti yangote. Mais, on a ma solo, wana, kaka wana décembre tango tobandi non pardon il y a 1 mois ou 2 mois tant makambu ya coupe du monde tant match nani tant coupe du monde des obeta mande makambu wana yaki nde makambu wana yaki donc aujourd'hui depuis kaka toyaki kaka
ko bandama solo na ba Chantal Bola et les autres ko soutenir le président de la République et les actions ya chef Mama Congo a koma ko attaquer ba Chantal Bola ko benga ngai groupe na eza mabe pour qu'on recruter batumitu et ça la raté ba tête brûlée. Snabi Chantal c'est ma sœur. Tête brûlée ou pas nazako coacher pour ma politique. Pourquoi on ba maniquer batumitu et ça la raté. Vous comprenez? Ce au moni lelo bazali ko attaquer Roselyne ndeko ya chef. Parce que Jekoko Mutazo Tinda Mama Congo a attaqué Roselyne parce qu'il pense que Roselyne Moutou a un financier. Ngaku nazo senga et comme officiel. Na ba mboka nyonso tout ba soutenaka, ba communicatrice na ba communicateur parce que la communication, les réseaux sociaux les ali quatrième pouvoir. Tout le monde qui Macron a bengisaki ba coach à Morachik ba yazaki en Élysée, a bengisaki ba chroniqueuse belé. Parce que au monde des otambola, avec les numériques, les réseaux sociaux, information qui est rapide. Mouto Azali, Kolandama, na 5000 personnes, Azali Kolandama na 10 000 personnes, bako sollicité. Macron a invité tout le monde. La CIA le fait. Le Mossad, Basala Kango, normalement, Mboka na biso Congo, il faut tous un service secret extérieur. Il faut un air. À ça la extension nango awana poto c'est-à-dire congolais nyo surtout congolais nyo surtout azala lito ina lisu ya mboka na libanda c'est ça les renseignements ezali département oyo ezalaka na ba employé na ba agent ebele bazoka ba journaliste bazoka batu ba kombolaka bazoka batu ba salaka ménage parce que bango nde bakota na ba chambre nyo surtout donc mutoza la tête brûlée ou pas so nda kuna bino ezozika moi na bino o aliboma bo pekisa ye aboma moto. Bon, qui ça a été. Donc, tête brûlée ou pas, le Congo a besoin d'elle ou a besoin de lui. Alors, Mama Congo, comment est-ce qu'on landanga, nenini, osali ko travailler na bata modèle oyo, et le lobby misanga M23, mais moi, mon combat, on a sali na diaspora. Et Mama Congo a bundate. Moi, aujourd'hui, j'ai un casier judiciaire, na Paris, na France, et beba, likolo makambouya, ya combat. Moi, je suis informaticien. Mais dès qu'ils ont tout ça, investir. C'est tout ça là-bas, tout investir. Dans ça qui formation, il y a VTC. Pour la la boîte, il y a VTC. Maintenant, dans ça, les formations, on a foutu 1500 avec mon compte CPF pour la bazan à Paris. Il faut qu'on soit carte professionnelle, la préfecture, pour baper ça yo, Mukanda, au fond, entreprise, il y a VTC. On soit, ma voiture, na yo, au banda louer, c'est na chauffeur. Mais oui, bah, puis la carte professionnelle, pourquoi? Parce que tout ça, la action en 2015, nous avons ambassadeur, il y a RDC à l'époque, en 2015, il y a Kabila, à l'époque de Kabila, Ketchup. Au Bookaka, na Paris, bah, combattant, bah, Kiti, Moutachaka, ambassadeur, il est ka, Ketchup, c'est moi, Lucien Gando. Tout ça, action musclée, bah, Martin Sali, RCK, bah, Rismo Congo, bah, Jimmy Congo. Alors, et baby, c'est là, casier judiciaire, bah, puis la carte professionnelle. Na mi tuka oku nangana soma na bibo na chango kaka na chango en stand-by avocat a travaillé balongola prescription na BD na deuxième na bulletin nanga deuxième page ya casier judiciaire pour troisième page eza nango vierge. Donc voilà mutu moko oyo mutu esalaka te afinga mama ya président afinga première dame afinga président de la République lelo oyo Jekoko okende ko recruter moi na mwasi ya bongo. Et puis, il y a un téléphone. Ah, Lucien, bomelanga moto kuna, moi je ne suis pour rien dans tout ça. Moi je ne suis pour rien dans ma mbongo. Et dans l'entretemps, Toutou Nayo, ça Toutou, vient faire des lives et dire des balivernes à mon sujet. Naïsa Mama Congo, moi je ne suis pas ton ami. Et moi, si tu continues, je te porte plainte pour diffamation. En France, afin dans Saint-Denis, et moi je suis prêt, na bengi avocat na Yuda, bah toi Kipa, et je la colle un procès. Comme ça, là, que sa place, M23, parce que bah, M23, bah, yeba nyawa, ou nazo senga na monsieur l'ambassadeur, il y a RDC, et 1000. À ça, la procès, bah, porter plainte, na bah, élément, surtout, il y a M23, auto, baza na poto, na Paris. Ambassadeur, il y a Belgique, pareil. Ce beau vrai patriote, vous devez porter plainte contre tous les Congolais au bassin à M23 parce que M23, selon les rapports des Nations Unies, est considéré comme un groupe terroriste.
Ceci dit, tout Congolais, en intelligence avec les Rwandais, avec les M23, il faut l'État congolais à poursuivre partout place Bazali. Nazo senga na ambassadeur ya RDC soki ba service bazoyoka ba iloba ba interpeller ministre des Affaires étrangères Mama Kwaikwamba ba bengisa ba ambassadeur na biso place Bazali na Occident va porter plainte contre tous les Congolais au bazar à M23. Moi, je contacte mon avocat demain. Nous avons un audio, une vidéo au Mama Congo qui a traité Ngana Roseline bata M23. Elle doit prouver cela. Moi, je blague pas avec elle. Donc, ceux qui bazoya koko c'est la batuma kambu, il faut bilo connaître si la na communauté. La justice comme il y a que na ko porter plainte, il y a à comprendre que Mouto ya touché wana aza vrai patriote Congo. Aza vrai patriote. Donc, lelo oyo nde toza boye, première dame soka fingama na Basandra Boudimbi wana ezali likolo ya Jekoko nande kone ya mwasi. Et il doit calmer sa toutou de Nadia la Mama Congo. Mama Congo, aloba Bouzoba, a finga première dame, a finga président de la République, a finga maman ya président. Et ce qui va vivre audio ya première dame et bima, c'est à cause ya Jekoko nande konaye. Lelo, azosa la jalousie ya Bouzoba. Abimisa mbongo ya Zouaka, et pas ba partenaire, na bino bozana bango kala, parce que tout le monde va foutaka mbongo. Abimisa mbongo ba pesa kaye ba liaka ba misatu nande konaye mwasi na. Abimisa mbongo wana. Parce que ba pesa kaye mbongo ti lelo selon ba enquête nanga na salaki. Biso mbongo tozo ke ezalaki avance. Oyo ba partenaire ba pesa ba bien ezali avance pour na ko calmer groupe. Mais na groupe wana pesa bango et toye bien même ba journaliste ba zoka salaire mon côté chaque journaliste azalaka na montagne azoka selon audience. Donc, bazo traité Batoumiyibi 9 000 euros. 9 000 euros pour Batouba, ça se mbongo 9 000 euros. Parce que ça 10 000 $. Ce te convertir, ça 9 000 euros. Bossa na ngoni. 9 000 euros bossa na ngoni. Mbongo oyo équipe nanga ezwaki auprès des partenaires. Babi eza avance. Ezaki 9 000 euros. Donc 10 000 $. Sikoyo. Babi sabiso siko mbongo nini oyo. Et puis, gouvernement congolais a droit lelo yako zoa bandeko ba futaka bango ata 2 000 $ par mois pour vulgariser les actions ya République. Eza mabeta Rwanda sala kayango. Président Félix Azamutea malamu par rapport à président musu yo finga première dame ya Rwanda. Yo vino ezala inquiété na Paris. Yo finga moi sia Sassou, oza Brazzavillois. Oza Congolais Brazza, yo za la calme na poto. Les frères aza gentil. Aza gentil. Certes, dans le groupe Nabiso, il y a des gens au bazo suspectés, mais ça reste les choses, il y a cuisine interne. Moi, en tant que leader, il y a groupe, donc il faut exposer, bateau yongai, nazwa kite, pour na la musala pour la République, parce que batouana, ba fingi chef de l'État te, ba comploter pour namboka te, ba fingi première dame te, ba sali eloko moko ya mabete contre la République. Maintenant, s'il y a à filtrer, j'aurais à filtrer, mais je ne peux pas citer les noms. Il y a ba traître awa, oh Moutouboué, parce que je suis le leader du groupe, c'est moi, Nazako Andosegnon surtout. On va filtrer. Oh, Azali dit tiens ma bête rolongola et c'est tout. Kendaki fitando kisa kendaki. Odiona pour la maman Congo belek ngalo yenge on a répété à toi plus de 3000 personnes. Ngam ne pese ki choupette. Tellement de la téléphone de choupette. Résister conversation au corps. Bateau ba résister là enregistrement oh. Pour bateau ba bata lokuta de la cameroun. Allô, désolé. Ngai. Conférence entre contre bisonyo so yo bino za la kateka entre nous. Ngam na ebisa choupette ya lisabi register conférence au bato ba register ba contre la batu makambo. Ezala ki ngai. Ponga avec na téléphone moi tu peux te mbale moi la salipe atindele ngonga.
voice est glissé atindeli nga voice wana bango bayeli nga lo yenge après conversation wana mama comme na kamadi na baye ko menacer ngai na privé pona nini yo bengi Jekoko mais bizarre les mêmes jours na benga Jekoko les mêmes jours mbongo débloquer sikoyo banal ba bloquer kimbo soki nga na ko combat Jekoko tenga nga tomba téléphone benga Jekoko enregistrement glissé Moutoza traite ça enregistrement glissé pour la mabou et glissé et puis mina réseaux sociaux ba mais la source maïté allez mama comment Ma paradis na koloba. Loba na. Oui, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Maman paradis na ngina tout en cas que loko muke parce que na moni na lingana buso batenga. Parce que na zape mto buso bate. Et loko ngina tout na maman paradis. Jaël aloba ki alobi ke biso to solo na conférence to solo kana ba Rwandais poto singa mbongo. Yo posaka na conférence wana ezaka pona nini? Okoki expliquer peuple yoka. Jaël alobi nini biso to solo ki na conférence na ba Rwandais. Jaël alobi to solo na conférence ngai na ye po to recruter mbongo ba Rwandais itake conférence wana yo posaka na kati po kombono mingi azobimisa na kati. Ezaka pona nini? Ngana Jaël to sona moi mi Rajab. Zela na nyongo lo no tebisa manike tout à l'heure. Les manika so mélanger que je suis pas ta solanga ma mi Rajab. On a posé la question même. Tika na manike, tika maman manike ma pas. Manike il est connu. Zela na je suis pas Zela. La posé la réponse mais ma mi Rajab biso to zorellement ma mi Rajab. Makambo biso to solo na OGL le lobby. Et c'est ça makambo ba Rwanda za mama mbongo. Ya mbongo ya ya Jimmy Belaou. Mbongo biso ti lokuto zonte. Mais bino bozwa. Mbongo biso tozongo te Jimmy Belaou ya makambo ya mwasi ne bimaka nana kote ka mutu saba pese mbongo le Jimmy Belaou nana koti saka mwa meraja zela jeune avant la makambo faut réfléchir le Jimmy Belaou azoki ma na téléphone yonde tukenda ko na mama Rajabu pour camarade naye zaki bongo te Choupette non ba zaki bongo te. Oui, ezalaki bongo po ya bongo kwanda zaki bongo na biso mama polémique na biso oya mama mwasa Jimmy Belaou e bimaki mutu bongo te ya média ko sala émission awa gratuit bobo prendre moi sala raté mbongo wana tozo benga Jimmy azo yamba biso susu te to leki ba camarade ni mama Rajabu to solo mama mbongo toki j'ai yo so zaki mbongo bafuta ki bino na gisasa yo na camarade na yo siko mambo ba kwande za Mamoussou faut pas calculer la somme sur le banc. Non, yo kama paradis faut qu'on calculer parce que zoba wa ça c'est pas. Rwandais aussi gagné. Bisona Rwandais. To sona ba Rwandais ba inondeni. Parce que Jaël yo so passe un message qui t'a na pour makambo comme maman biso ba to. Choupette s'il te plaît Choupette. Omoni ba dossier musu koko tsangote parce que obebi sa contenu to zolobela awa mama Congo. La vérité parce que OK, benga Chantal s'il te plaît. OK, benga Chantal en privé, je comprends, je comprends. S'il te plaît, aussi pour leur manika fininga wa ka traite le Non, je comprends, il y en a lobby pour que manika il émancipe. Manika fingi na lobby na eza yo. Pourquoi na zolo ba tu me dis que c'est. Kombuya live yo te mama Congo baba de kombuya live te bébé. Makamba gel o ya lobby na c'est. Non, pour les manika lobby abino tu peux pas pourquoi bolinga ngana loba. Jimmy Belaou tile lo. Comme ici te plaît pourquoi? Soit mbongo ngotilelo. Mais bino bozwa. Manike, si on a répondu non Manike. Manike, nani abimisa ba voice ya groupe pour le lobby na réseaux sociaux. Nani abimisa audio na scène pas toi? Otindango wapi? Après yo Manike, les ozo fungola mbanga nona parce que moi je ne suis pas hypocrite, j'envoie l'audio. Mais yo banda ki menacer lycée na privé pour na salaire. Au banda menacer lycée na privé pour na salaire. Nani ana lokoso ya mbongo lokwa yo loko a pasi oyo. Yo za na niveau na ngana zo mbongo yo. Non, Choupette, tika ko finga s'il te plaît. Non, tika ko finga. Ngana linga ba hypocrite te. Non, mais tika ko finga. Pour manika zo finga, tu n'as pas dit quelque chose. Choupette, basali bien. Omoni problème oyo ya ba fuite. Toza ba congolais to tangi hein, to tangi. Boza na ba panel o na ba live. La majorité boza ba tamayele. Ce vous comprendre bien, ezali problème il y a jalousie. Au fait, ndeko na biso Jekoko afutaka Nadia mama Congo. Oui. Petite sœur na Sylvie Mulumba afutaka na bambongo bapesaka bango afutaka Nenea. Sikoyo tomba yoki ke ngai
n'a présenté projet quelque part et l'équipe quand on a la connexion des Alaka, on a la connaissance parce que moi, je ne travaille pas avec la présidence, ni avec la première dame, ni avec Roselyne. Certes, Roselyne ndeko ya président, aza master nangai depuis combat. To bundina bango awa. Aza master nanga et voilà, aza qui peut candidat na députation nationale na mboka na bango bakata ye. Ngai pe nazali candidat na Lukunga na katana. Mais cela ne nous a pas stoppé na ba amitié na biso. Vous comprenez? To coopérer na biso pepele. Maintenant on a lisolo na présenter projet chez des partenaires au Bazali, ba opérateur économique, bandimi. Tout le monde a rabé d'un show à soutenir ba master ba fali belé a pe savoir ba mbongo. Bien sûr. Du coup on a proposé projet moko pour le bien ya l'état ya pays. Je sers la nation. Ma beza pesa ma bété. La baie d'achou. Nazo senga na gouvernement congolais, il faut pas vulgariser, il faut une loi sur les services secrets extérieurs. Poutine n'a pas président de la Russie, le loso a président Pascal Zalaki, numéro 1 il y a renseignement, il y a Russie, il y a KGB, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, Azara basé en Allemagne. Parce que il faut que en avance et information, boye ba makamuni ennemi a préparé contre Bino. Ndenge moko ba ennemi rwandais bazali ko sala po ba infiltrer biso ba congolais, pareil biso ba congolais faut to sala ngo. Et c'est très très important. Yango nazali ko senga na l'état congolais, bande ko na biso abasio bazana odimata makasi, il faut to sunga bango, basalaka, ba pesa bango salaire tous les mois. Alors bato bazo kosa l'état congolais bazo ka mbongo ebele, ba 50 000 ba 80 000 par mois. Bazaka na moi 2 personnes, ils sont dangereux contre la République. Et pire encore, Nadia Mama Congo, une personne qui a insulté, première dame, maman et président, na président, yo lobby qui ozali olingaka président de la République. Okende kozwa, okende ko recruter mutabongo. Mais et puis lobby nango, bon comme il sou ko toucher ndeko président. Que Roselyne Mbomboza M23, mais vous délirez ou quoi? Et Lycien Nando, Azamuto M23. Il y a un République. L'État congolais, beau instruire l'ambassadeur de l'Union européenne, va porter plainte contre tous les Congolais. Moutouni a un passeport congolais. Oyo, Azal ko travaille dans M23. La justice française, il faut inquiéter parce qu'il y a un rapport onusien qui dit que ces gens-là, mouvement wana, ezali terroristes. Tout le monde qui est français, tant que qui Syrie, tant que zonga kawa, bakuma ko kanga bango, tant que ko kota na état islamique. Alors l'ambassadeur na biso so baza ba vrai patriote. Il faut pas porter plainte au nom de l'État congolais contre tous les traîtres. Il y a une nation au bazo travailler na M23. Au bazo zombonga M23. Poto lembi ba mafinga pa pamba ya pata punya, bo excusenga, tout ça ba congolais, ma bordure. Yako kosela kaba ninga makambu que telle personne a M23 et moi je l'ai dit ici Nadia Mama Congo n'a ko porter yo plainte, il faut l'accepter dans M23, c'est tout. Merci Yaya. Merci. Voilà. Ouais. Merci, bonne journée Yaya. Merci. Tout sur le nord rwandais. Bonjour mère. Ça va? Oui, ça va mère. Nanga kana rectifier le moko na ebité peut-être nga na yoka kité mais ba live ya Jaël na landa ki yango et na yoka ki place oyo aloba ki makambo oyo peut-être Choupette je sais pas comment il a fait comprendre les choses mais na comprendre ki yango na façon anate oyo modèle Choupette alobeli donc je ne sais pas peut-être yende ou soit na yoka kité place wana mais en tout cas ba live wana na zalaki et na landa ki yango vraiment. Donc, l'eau dans la qui a rectifié mon wana. Oui. Puis l'eau mon kanangana loba. Nangana bakisake l'eau moko. Comment est-ce que comme toujours bah tous ces bazolo bela Congo to muto aza sota bazolo bela même propos na muto anate bah comment qu'on traiter bah toana bah M23 bah comment qu'on traiter bah très très moi personne na zo comprendre vraiment. Mama Congo ne lo koso oyebite mwana nanga Mama Congo mutuma be bazakala kamadi ne batuma be na ebsa. Ba kotanga la groupe na biso bazoko gangela ngapo na bengi chef na ye. Donc biso ta ba Congo na biso do bunda Congo. Mama Congo wana.
Ok, mère. Audio est glissé qui? Audio est glissé. Audio est glissé. Et ça, erreur. Salami, audio est glissé. Heureusement, magasin bien heureusement na registre qui m'a dit pour bango ba yelanga na groupe na bisabido neti ba bomanga ina bengi Yesu. Yo bengi Yesu, ofingi Yesu. Kuna nini moye? Akenda ko traiter nga muto sala bien te mama Congo. Traiter biso. O pasa mitu malamu te. Bato bon do yeni mutasa mutu malamu. Na yo ki trop ya mwana mwaso na dia. Trop. Abandi de noter. Ata ba pesi yembonga wanga na kaka. Ata ba pesi lukuta. Ba na mafuta ngati lukuta. Ba futa ke salaire tous les mois. Yum toujours mbonga ba congolais. C'est toi tu manges l'argent des congolais. Bon ça na osala eloko na ba futa ngati na yo ko déclarer mbongo te pourquoi? Bon pesa na mwana Rwanda, bon pesa bozo ka exemple pesa na mwana Rwanda, bon na teka mwana nyorosa. Comment comprendre? En tout cas, ba tunyo so ko teki ba voice bo matanga na miniature, bo matami na miniature. En tout cas, ngamoko yeyo, mama paradis mukambi okolo mapata. So na bane ko yate, na bata ko sala kamundele ba brochette mara mususu. Donc j'en ai rien à foutre. Bocha bodio te. Donc audio glissé donc laissez-moi tranquille. Na ko sala ba mbisi na ngai. Nadia nazana o mayeli, sina yebisi yo. Muto yo ko dénigrer na mboko o sala la gouvernement. Yo ko dénigrer ngana attaquer. Muto yo ko dénigrer na mboka ngana kumisi na vérifier so sala makamba bien na mboka parce que yo kasi Congo ya papa na mama na o. A bon attendeur. Sali. Bon, bozama makolo balanga. Daba Congolais bo sala ba live boyeba ki lisolo te mbonga gouvernement. Naza ku du jardin na ngesi na tuna luka muta jardin bo saka na te. Bon, tozala ba matière kota ke belé awa avant na beta matière ngo awa funa ke so na bureau na ngane zana mikolo bazo lobisanga te rando ba lobisanga kuna te. Kuna ba lobisanga. Ndenge bazaka wana soka koti kaka ngamona soka pela groupe bandi nazo kima kutu kamite na ndama mizigere de la privée. Donc bazo lobisanga te bo balingana ba makambo te. Balingana ba makambo te ya bodio kende so balingana to kanisi ngeni. Mais tozala matière moko rando isa somme. Ah ouais, mère. Nous avons la matière pour le peuple congolais. Nous avons la matière. Matière est alliée à ma crassie. Mais bon, vous allez décider. Mais mère, bato ba okoma o lobana mère abimana kati ya makambo mère a un droit au sala politique té elle a droit de faire a un droit au sala politique azan binos ko bokanisi politique eza pona banani politique eza pona tout le monde. Mutu nyonso aza capable azan droit au sala azan droit ko loba politique té la défendre en mboka. Bah oui. Oui, elle a droit de défendre son pays. Donc c'est Mama Congo qui mange l'argent de Congo, c'est Mama Congo qui est politicien, pas moi. Non, comprendre était loba la mère atika loba mais azan a droit, elle a droit, azan a droit au défendre mboka na ye mutu moto qui ko interdire mutu à défendre mboka ezala raté. Mutu nyos azan a droit au défendre mboka na ye pe politique comment un pays na biso azan a besoin de tout le monde. Azan a besoin de tout le monde, ezaka até qu'il faut un bac plus 10, bac plus 5 c'est faux. Politique na biso azan a besoin mutu nyos sagesse mutu nyos pour na mboka na biso qui ndeli boso. En plus boye bande boza ba politicien bozana o mutu mabe o sali bia ba tu mama Congo ndazana ibs na kolo mama Congo yako finga politicien mo sali loko ya bia yo finga po côté la jekoko o mama on sabi to yeba ni pe ba grand tête to yeba nya yaka politicien mo azolo bela mboka yo côté la e o mama on sala rando matière eza makasi to ke na groupe na tika oui mère lobi nazalaki na mutu moko boye nazalaki na papa makoma minene boye mère mwana lobango awa ezate fana keda